Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na oyo etali likambo oyo ekwelaki musicien congolais na kombo ya Werason ndenge bakoselaki ye ba makambo pe lelo oyo nzambe alalaka te représentant ya Wenge Maison Mère asilaki koleka liboso ya plateau ya Monsieur César Ngadi pe asilaki koloba ba makambo nyonso tu pe kodementir ba lokuta nyonso oyo ba combattant balingaki kokosa pe kobwaka yango na motu ya Werason. Yango na représentant Wenge Maison Mère Sankara de Kunta ye ayaki liboso ya plateau ya Monsieur César Ngadi pona ko éclaircir mwa ba point mike. Bandeko babolingo boyebi ete tango toyebisaka bino bato mosusu bakoma kosala na makambo na poto awa ekoma nango lokola jalousie. Jalousie oyo evandi na mitema ya bato bandeko. Jalousie ya bakongolais eleki meme effet ya bombe atomique. Po ete congolais soki azali na jalousie ya moto akoki kokreelo likambo moko boye bandeko. Soki pe bato basali attention te pe yo moko moto bakreelo likambo sali attention te vi na yo ebebi pe bato bakomi koloba mabe mpo na yo me ozali na yo innocent mowei. Bandeko babolingo toyebisaka bino ndenge nini tango makambo oyo esalamaka na Congo balobi ete bagarde du corps bakei soki na famille ya Sheli Wendo bakei kosala sandruma. Toyebisaki bino ndenge nini moto moko atekelaki biso diske moto ya kati penza ya masolo ya kati esika ba masolo wana ezalaki ke ndenge nini Sheli Wendo na baninga na ye ndenge nini baorganizaki likambo wana po ete batinda bana ya bakuluna na ndaku na bango bakende kosala désordre na ndenge basi bapesaki consigne yake bana wana bameka kobeta moto te basala moto moko mabe ya famille te me basala kaka ba désordre na ndaku yango wana nde likambo tokozwela raison oyo tokolobelela pe moto ekobandela wana me bandeko boza komona esika baplan na bango nyonso tu oyo bazali kosala ezali kosimba te bango bazali koorganiza ete tosala likambo boye po moto ekopela komona likambo ngo mpe esalami nsima nye wana nyonso tu ezali kolakisa nini ezali kolakisa ete nzambe nde moto azali kotia loboko na ye yango makambo na bango ezali kosimba te. Bandeko babolingo makambo oyo bakoselaki Werason oyo ndenge ekomi kaka likambo moke Werason me bandeko babolingo
wana kutata Sankara de kutata azali koloba yango biso moko pe bato ya maele tovandaki totali tolobi mais comment donc komi kaka likambo moke oyo ekosalama Werason ekosalama bo Werason tosi toyebaki ete ezali na yango bamanipulation ya ba soi-disant combattant mosusu oyo bazali na poto nde bakomi koluka raison nini oyo bango bakoki kosala po ete bakosela kaka Werason makambo. Lelo oyo tokomi kolinga ete bamusicien congolais bazala lisanga bazala na boyokani mais kaka bino bato oyo bozali awa oyo borate bavi na poto bokomi kolukela bamusicien na baproblème bandeko bino bosi bolobi ete babetaka na poto te c'est normal bopesi bango punition bolobi tolingi lisusu bobetaka baconcert te mais bakei na bango bavandi na Congo na kwena na bango mais tala bino bokomi kolandela bango ti kuna na Congo okende kosala bamission ya koyokana na bafamille bazali kuna mpona koluka bana ya kuluna bakende kosala makambo na ndako ya Sheli Wendo pe Sheli Wendo ye moko na kati ya mission bandeko oyebi ete Sankara nazali kofelicite mingi po ete na ebandeli bato mingi bafingaki Sankara moto ya liboma bato mingi balobaki ete motu ya Sankara esalaka te ke azali na cerveau ya kododoka mais lelo oyo naye komona ete ndenge Sankara azali koraisonne akomi on dirait na 50 cerveau ya bacombattant nde ezali kopesa sikoyo raisonnement na ye parce que tozali kokamwa bato oyo bazali koloba ete bango nde bato ya mayele mais tala babozoba bazali kosala mais tala Sankara ndenge azali koraisonne bandeko kaka Sankara ndenge auti koloba bakomi okomona bakoya na bisaleli ezanga ntina okomona bakoya liboso ya kamera ono ndenge ezali wana Werason azali kokebisa yo okomona tombola elobi alakisi munduki bandeko yo kanisi ata yo moko moto oyo soki olingi oboma moto eske okoleka nani liboso ya kamera mpo olakisa munduki bandeko na munduki yango soki ayeki ya joue bandeko nani ayebi bozomona kaka bato barate vi na poto okala bandeko ngai napesi Sankara raison bandeko tango ya Mobutu bomona kaka ndenge banyonga biso bapeple bomona ndenge bana ya basala biso bapeple bomona ndenge basakana na biso bapapa na biso bamona bapasi mais mokolo nini biso tozalaki tosi totelema mpona tolakisa ranki na biso na bamobutiste parce que tozali biso nyonso toa na poto bato oyo mpe basala bakongolais ebele mabe na ntango ya Mobutu bazali na poto mpe bato basala bango mpe mabe bazali awa eske bosi boyoka bato na balobi bo tokende tosala groupe moko tokende koatake bato ya Mobutu wana si bango bazali kobaluka awa te kaka na bisengasenga na bango ndenge mpe boyebeli na matonge bakongolais bakopema lisusu te bandeko balandela bango na masolo ya Kongo na ndenge ya kidictature kotia bango panzi likolo sala boye kosala boye te mabe ekomi lisusu ekeiti mosika bandeko tozali lisusu na liberté te bandeko osombi bière na yo na matonge oza lisusu à l'aise te mpo omelaka yango mpenza omeli yango mpenza ti osisi verre na oke oza komela bière na yo bandeko motema eza kobabila mpo oyebi ete ndenge oza komela wana bato oyo bamobutiste oyo ya kala na basoda ya DSP ya kala soki bameki kaka koleka wana bandeko soki ozalaki na molangi ya mobimba ekomi katikati bakati yango mpenza tina luketu bandeko makambo bazali kosala na poto wana soni bazali koyokisa bakongolais soni bandeko bobolingo ezala soki olingi oloba likambo mpona oyo etali Kongo ata ya malamu okomi na kobanga bato bakomi kobanga banga po ete bato wana bazali kaka ete soki olobi malamu ozwi problème oyo tokobeta yo oyo tokosala boye ndeko mbongo na yo moko oyo lobi ete nazali na mwa mbongo na nga na poche navanda ata na matonga nakitisa ata mwa gorge moko ya mwa bière po ete mwa eleki makasi bandeko on dirait bato yango bayokaka solo ntango kaka okomande okomona nanu bango te ntango kaka
mwasi wana azali koya kaka na molangi tango azali kokitisa na verre soki afungoli kaka tieli na verre tango kaka mwasi wana azali kopesa muskongo okomona kaka mutu moko abimeli na nsima edi oyebi makambo leki na kongo te babandaka kaka ndenge wana na kongo kuna misike kabila misike wana tango aza koloba bongo mbala moko mpe abendi kiti ya vandi wana aza koloba apres di bon nazwa mpe mwa verre moko kona kitisa nanu mwani bisenga wa somo ndenge kaka Sankara dekuta lobi ndenge pe biso toloba bato oyo bazali kosala ba makambo ezali bato barate vi na poto yango na nde bango nde moto bazali na kanda makasi bato barate vi na poto bandeko bango nde moto bazali na kanda na makasi deux fois te bango bazali na soki bameki kaka koyoka ou bien moto moko azalaka na mwa bamoyen na ye oyo deja batiaka ye misu kala soki balingi basala ye kaka je na makambo oyo ya bakombata oyo makambo ya politike bakokosela yo kaka likambo moko alebake babia tokende koatake ye wana nyonso jalousie oyebi tina nini bandeko boyebi tina nini eloko wana kanda wana ya bato wana emati makasi mpo na nini mpo ete kozanga na bango esali mikolo epesi bango kanda mpo ete bazalaka mpe bato moko basimbaka bambongo me lokola basalaka foli mbongo yango esila mpe kaka boye sikoyo batikala sikoyo ndaku te eloko te mokili sikoyo bakutani ya fasi mpenza na mokiliko bakomi koyeba nini basala te yango na moni ekomisa bango kanda bakoma kaka wera asoni soki akoma boye obie kofi elobi te soki akoma boye obie jibe soki akoma boye ezali mpo na biso me ndeko ifo yoka soni ntango ozali koya liboso ya kamera oza koloba ete soki wera soni akoma boye obie jibe piana akoma boye ezali mpo na biso me yoka soni me ntango ozali koloba mpo na biso bazali kotala yo moko mutu yango na poto vi ya malonga te bandeko eza na bato mosusu surtout na Belgique na France soko otali elongi ya mwana mobali bandeko oboyi olobi te oyo aza na poto te bazokosa na bato mosusu bavandi na Congo bandeko soko otali ye boye olobi te tala par exemple na bateatre mosusu totalaka okomona soki neti moto lokola Dadi Kikambala soki alati kitoko ozokanisa lokola mwana poto tala moto lokola bazali ebele ata ntango Jani azalaki na Congo Jani azalaki soki alati ozomona mpenzake mwana ya poto me lelo bandeko bato babetaka tolo ya bandeko tala bango ndenge bakoma o bana ya poto ya kala bandeko soki otali bana yango bandeko okondima te bato mosusu azali de soki otali elongi na yo ndinga betela kaka neti mwana mobali oyo bazobenga Sheli Wendo bandeko soki otali ye okondima te yango na Sheli Wendo tellement batongo lokuta esi eleki tala lisusu Roger Bongos akei kotuna ye bamituna lokola Roger Bongos azalaka na ye moto ya lokuta akei kotuna Sheli Wendo bamituna yoka Sheli Wendo makambo esalamaki na cargaison oyo ezalaki na Kibomango oyo ndenge ba minisio epelaki moto alobi ete ezalaki ye nde moto asalaki yango bandeko moto nyonso to ayebi ete mbula ya makasi ebetaki apres mbula ebeti kaka ebeti pa esali coup de foudre wana etindi moto ti kota baminisio ya baarme eyalaki nde epelisi moto me Sheli Wendo na lokuta na ye alobi nini ke ye nde moto asalaki bongo bandeko kokamwa papa Botamba tiela biso babilili boyoka bino moko ndenge Sheli Wendo azali koloba ete baminisio oyo epelaki moto na Kibomango ye nde moto asalaki yango bandeko atukane elongi na ye bandeko ondire banganga oyo ko babikisaka bato na frontière entre Bandundu na Kinshasa ondima te aza na poto na bashapo ndenge alati na mbuma ya miso Sheli Wendo azomona pasi na Congo kuna famille bazoyeba kaka Sheli Wendo mutu ya bamoye mutu ya mbongo me botala ndenge mwana na bino aza kokemba botala kaka ndenge aza kokemba na bashapo alati ondire
bato babandaki ebi bato ya ba service jeune akala o babandaki ya contrôler ba wese tango ya kala abimi kaka neti bato wana bandeko Sheli Wenzo aza komona pasi aza konyokoma na poto bandeko papa bafamille kuna baza kobetela etolo Sheli Wendo tala ndenge Sheli Wendo aza konyokoma tala ndenge aza konyokoma mwana mobali aza konyokoma bango nyonso bakoti kaka na lingomba ya Roger Bongos escroc farceur bato nyonso basi bayeba ete Roger Bongos moto ya lokuta lelo bapete nyonso bapesaki Roger Bongos ekwei na mai Roger Bongos moto nyonso to alekaka na chemin ya Roger Bongos il faut azala kaka menteur soki aza menteur te escroc papa Botamba tiela biso babilili boyoka nanu ndenge Sheli Wendo azali kokosa mokili ndenge baminisio epelaki na kibomango ye nde moto asalaki bongo baimage s'il vous plaît. Bolingo bino moko bouti komona ndenge nini mwana mobali na kombo ya Sheli Wendo ndenge nini azali kokosa ke coup de foudre wana to explosion ya ba munition oyo esalamaki na kibomango alobi ye nde moto asalaki yango me oyebi ba makambo oyo oza koloba Sheli Wendo oyebi te ba makambo oza koloba oyebi ke bakombatant soki bayoki yango bakolela makasi lisusu ya kosakana te po ete bakombatant ntango bakoyoka ete yo nde moto osalaki bamystike kuna na kibomango baminisio ebeti me bakombatant bakoloba me ye Sheli Wendo banda kala biso tozali koluka bato oyo bakosala quelque chose po ete Joseph Kabila longwa na bokonzi ndenge nini ye aza na babiloko ya moto boye ye aza koprefere kokende kobeta kaka biloko ngo kuna na nini ya baminisio ya kibomango epela nango moto alors akoki mpe kosala eloko moko ete po ete Kabila kima na bokonzi alobi ete asalaki na kibomango asalaki lisusu mosusu na bandundu bandeko yango wana nazali koloba soki mpenza bakombatan bino batu bozali koluka ete bokende kosala eloko makasi kosenga batu bambongo bosala bacotisation po tosomba baminduki me bozali komitungisa pamba boya kaka boluka Sheli Wendo bokutani bosololi bolobi bo Sheli Wendo yo moko osi olobaki yango liboso ya kamera ke osalaki banimero moko ya grave alors tolingi ete mbongo ya biso tokosomba baminduki tokosomba lisusu baminduki te salela biso kaka banimero na yo po ekende kokwea kaka esika Joseph Kabila azali po ete apalanga na mbala moko histoire mpe sila tozwa bokonzi biso tozonga na mboka me ezali clair tala ndenge boza koloba bamakambo mosusu liboso ya kamera bandeko na bakombata mpe bakomituna me moto aza na babiloko ya moto boye ndenge ye moko aza koloba ndenge nini aza kotika biso tonyokwamaka toza koluka solution nzela ya mokuse bandeko bomoni ndenge pasi ya poto korate vi na poto moni ndenge ekomisi bato bilobaloba bandeko soko tali Sheli Wendo yango bandeko bozomona kaka ete moto oyo azokende mpenza na bopaka Sheli Wendo ekomi ete soko bomoni ne mbuma miso afungoli mbuma miso azoloba ozomona mpenza ndenge bamai moko ezotambola na kati ya misu na ye donc ozomona kaka moto azokende na bopaka bandeko soko tali mpe poso ya nzoto surtout poso ya matama bandeko ekomi na kolemba kuna na Kongo kaka baza kobeta tolo yeye na biso Sheli Wendo yeye na biso Sheli Wendo nzoka nde Sheli Wendo na poto aza komona makambo na ye alobi asali miracle ye nde moto asalaki te po ete baarme wana na kibomango ebeta mpe asalaki lisusu miracle mosusu na bandundu mpe likambo esa Sheli Wendo papa vraiment Kongo yango kaka boye
bolingo yango na bozali komona bato mingi na poto bazali kobanga nde kibompaka ekangela bango awa po ete omoni ntango bayaka mbala liboso bayaka na rythme ya kokangisa bafoto kotinda bafoto na kina bana mikili bayaka na barythme wana na Kinshasa mpe bazoyeba kaka bayaya na biso na mikili banini mais sikoyo systeme ya makambo echange bandeko tellement sikoyo na kine ekomi sikoyo ete mikiliste il faut olakisaka ozali mikiliste eza lisusu te ndenge ezalaki kala yo okei kaka o mikiliste okei kolakisa bilamba epai ya bana kine eza su bongo te mikiliste bamona ete okiti Kinshasa ou bien osombi lopangu na yo ou bien osombi mwa terrain na yo ou bien osali mwa eloko moko wana nde balobi te tala vrai mikiliste ya lelo na Congo ezali lisusu te okendeli bongo na influence olati bilambo oza kolobaloba te bana ya kini basi batimbi yango namoni ete bato mingi oyo barate vi na poto bandeko bamikomisi bakomi bata bakomi bameshe ya kosangana te koleka kutu babuledok meme babuledok soki aza na kanda ere moko soki maître na ye alobi na ye ke vandi na se buledok akoyoka komona vandi azwi mpe mwa pause mais oyo bakombatanta boyebisi bango négociation non dégage tosolola non dégage tosala boye non dégage mais finalement tokosuka wapi na babozobo nyonso bozali kosala ezali mpasi mpe mawa papa Roger napesi yo maloba ya solo penza mama Rosalie nazali koyebisa yo ete pasi oyo ezali kofrape na poto na bakrise économique oyo ekomisi bato mosusu mitema mabe surtout bato bayakala bavie oyo bayakala bakomi na mitema moko ya mabe me bakotisi yango siko na ndenge ya kikombatant yango na toyebisaki bino na émission elekaki tolobaki ete bato mingi bazali na esprit ya kindoki me bake kofaire manifester esprit ya kindoki yango na ndenge ya mosala ya bakombatant bino bokanisi bato nyonso to batambolaka bavrai combattant mpe bazali ndenge bato mosusu balobaka oui bavrai combattant bazali oyo bazali kobunda mpe na ndenge ya bien oyo bazali ntango mosusu oyo bolobi ya dialogue bayoki dialogue boke na dialogue tosala boye bayoki mais oyo ezali bacombattant oyo bachor oyo baza bandoki oyo bazwi misala na bango ya butu babimisi yango na ndenge ya moi bango nde mutu bazali kosala bamakambo lelo boza komona tolingi dialogue non pas dialogue dégage tolingi boye donc bazali kosala makambo tout na désordre bandeko babolingo vraiment ekamwisi ngai bandeko vraiment naza kosenga na nzambe abatela mwana oyo Sankara Dekuta mpe abakisela ye mikolo ya mingi mpona ndimaki teke Sankara Dekuta kokaki korevele biso likambo ya boye bandeko nzoka nde bamizisien ya wenge bamona pasi boye donc ye Saddam Hussein Kongolo donc azalaki komona abengisi orchestre mobimba ya wenge muzika bake na ndako epa na ye donc avandi kaka ye na mwasi ne baza kolia glace bamusicien ya wenge baza kobeta sans pause bamoni pasi na ndenge toyokaki lisusu lisolo moko epai ya soldat moko ya ex-phase azalaki mpe kaka mutu ya bacircuit ya Saddam Hussein azalaki moto oyo azalaki na kati ya circuit ya Saddam Hussein alobi ete soki ndenge bomona lelo moto ngo aza na poto alobi ete abetaki lisolo moko me toyebi te soki ezali ya solo soki ya lokuta tokolinga ete ye moko un jour wera ou bien Sankara Dekuta akonfirme yango soki eza ya solo soldat wana alobi ke ya ex-phase azalaki mutu kaka ya DSP kuna me bandaki kosala mpe garde pa ya Saddam Hussein alobi ke ndenge bomonaka wera so natambolaka saka neti abwataka moke ezali bafimbo oyo Saddam Hussein abandaki kotutula bango yango nde mutu esala ye ke azwa déformation bongo mais
tolingi koyoka kaka na ndenge ya bamasolo te me tokosenga soki ye moko Sankara Dekuta un jour azwi occasion ameka nanu koexplike likambo mpo sango yango mpe se etamboli mpo biso toyebi ete Werrason ezali dérangement azalaki paraît-il soki judoka soki nini na baentraînement bandela kosala azwaka dérangement babiloko moko bongo mais baye koloba ke paraît-il bafimbu oyo Saddam Hussein na tutula bango nde etika Werrason na déformation nde tokosenga ete un jour ye moko Sankara Dekuta ameka nanu koconfirme soki ezali ya solo ou bien Werrason mpo tosisa nanu lokuta oyo ezali kotambola na poto bandeko babolingo ngai nakokamwa mingi po ete soki natali malamu na ntango ya deuxième république bandeko banyongi biso na ndenge ya kosakana te elobi ata Sankara Dekuta mais botikali komona biso te na poto awa ah non yoki ngani osalaka boye na Congo abo totelemela bino non tovandi calme toyambi bino bato bebisaki mboka oyo bosalaka mabe toyambi bino tolobi bon toza bandeko tovanda esika moko mais sikoyo bino bolingi bokoma banguna na biso bokomi kobimisela biso mpe bapake alors que bobosani babetise oyo bino bosala na Congo bandeko eloko mpe ezali kosala bato mosusu mpe bazali mitema mabe nakopesa bino exemple oyebi bato mosusu eloko ezali kosala bango baza komona eke bakende na bopaka na poto ndaku te na Kinshasa ndaku te mbongo ya malonga te na Kinshasa baza na eloko te par exemple tala bato bazali na kanda mingi koleka makasi par exemple nakopesa bino neti moto lokola mwana mobali oyo azalaka soki na Belgique Maxime tala kaka elongi ya Maxime bandeko botala elongi oyo botala siko elongi ya Maxime mutu arate vi na poto ndenge nini akokoma na kanda te botala kaka elongi ya Maxime ndenge toyebisaki bino eke ntango mindele babande koloba ete mutu auta na bamakaku nde toye komona ete Maxime mpenza kokisi bakritere wana nyonso oyo koloba ete mutu auta na makaku sa meme kutu bokota na barecherche boluka boyeba ndenge nini mondele azwaki bozwi kaka Maxime botelemisi wana bozwi na makaku botie wana bolobi ya solo mpenza confirmation mais botela siko mutu ya boye abzu siko bakanda na ye abimisi yango bakanda oyo ezali kolakisa ete arate vi na poto yango na bomoni Maxime asiliki na ndenge akosakana te Maxime oyo nyonso ndenge boza komona bakitisa bambula na bango ntango baye na poto awa babwaki baage moko ya bana mike bajeune bazomona kaka Maxime azalaka jeune bani mais siko Maxime amoni ete age ndenge ezopusana kikoko ezokobima noki siko Maxime azalaki na idée ke ou bien régime moko ya basala makasi régime moko ya po bazwa moyen kozonga na Congo po bango soki baza kaka awa na ba date de naissance oyo bango bapesa oyo mokili yebi ete baza na bango bana mike ekoya korevese tala kaka sikoke bayebaka ntango mosusu Maxime akokisi 50 me bamona Maxime deja mokongo etengami na nzete deja elongi nyonso ekomi ya kikoko po modèle Maxime bakatela age na bango date de naissance na bango bakata yango na ndenge ya mabe bandeko bakitisa na ndenge ya mabe yango na moni sikoyo avenir ekomi kolakisa sikoke Maxime wana babwakaki bambula balobi ke baza bana mike baza mikolo bakuru yaka yango na bomoni ete tala ndenge sikoyo avenir ekomi kolakisa vérité na bango yango na eloko baza kobanga bakotisi makambo yango na ndenge ya kikombatant epesi bango siko mitema mabe bandeko yango na tozali koloba boyebi bakongole makambo bazali kosala na poto ekomi kopesa pasi mpe mawa yango na tozali koloba boye ndeko tika koyokisa famille na yo soni kobimaka ntango nyonso liboso ya ngai combattant ngai boye te bino bozo kokanisa ete bato nyonso tu basepelaka ndenge boyaka liboso ya kamera koloba n'importe quoi koloba babétise bato bazali kosalasala yango kolobaloba yango baza bato moko baza na éducation te yo moni vrai combattant akoki kosala kolekaka pompo alobaka bato mosusu bakomisa yango ndire loisir tika naleka liboso mpo naloba
image na ngekende na Kinshasa bamona mais Kinshasa bamona yo na poto eloko te okoma kaka mutu ya ba influence soko lati mo veste moko bo soki po défi ngwale oke kota Tour Eiffel bakangi ba photo yo wana mbango tindi yango na Congo wana pe na Congo grand abiso danger grand abiso azala ka mukonzi na compagnie moko bo na Paris grand abiso bo nzoka ne grand abino mutu mitelenga noa ye alalaka kote mususu bilamba na ye elelaka na ndako ya batu mususu asukolaka na ba toilette publique na tongo chaque tongo azalaka komona ake na toilette publique asukoli akeye sika bombisaka babilamba alati alesima bimi akeye ba makambu na ye wana poto nini wana bandeko mais komona ye zoko ya pe liboso ya nini azako bato bozo komona bazako ya liboso ya banini tozako yebisa pe bana ya Kinshasa bana ya Congo bato nyosu boza komona bayaka liboso kamera baza koganga non Congo boye bayango tozali kopesa bino vérité bato wana nyoso tu bazali bato yo barate vi na poto pe pasi ya poto baza kokoka eloko te ndenge ezali wana poto elekeli bango mutu bango bakanisaki ete ntango baye na poto bako ramasser kaka nyoso facilement pe bake na Congo batongi ba immeuble basali ba makambu ndenge na ndenge me bakomi awa bakutani na makambu na bango ba misusu tango balongwaki na Congo asoki na zo na ndenge na okende mikili bosoki na komi en tout cas na kosala tout na kosomba penza ba mapangu me bakutani awa baye kokutana na makambu na bango bakanisaki ete kokoma poto okomona ete bambongo eza likolo ya nzete okobanda kozwa facilement mais baye kokutana na makambu na bango et surtout bato baya bapoto ya kala oyo bazalaka na baepoke ya bamere malu banierkos oyo ti lelo baza kose retrouve kaka me basali rien bango nde baza kobenga bango bacombatant chez méchant oyo balingi ata koyoka mutu te mpo baza kokanisa kaka na échec ya vie na bango alors que bazali koloba ete na vie trop tard ezalaka te soki ozali kaka na espoir okozwa mais bango siko baperde de confiance baperde de espoir mpo nini balekisi baperiode ebele bambongo basimba balia basala eloko te batikali sikoyo boye zero yango nazomona bato mosusu ekomeli bango neti perdema bato mosusu na poto batikala kaka na bamontant moko ya bachiffre kaka ya maloba ozomona moto lokola Roger Bongos moto kaka ya lokuta poto ese yebi eke un journaliste menteur soki aza koloba ata na nsima te bandeko boyebi ete Roger Bongos bapesaka ye mpenza crédibilité na ndenge ya kosakana te avant azalaka na valeur avant me bayetu baye kotimbela balobi aza na ye mayebo kopola baye kocomprendre ke jo wana aza likro farceur Roger Bongos soki aza kokoso kondima te Roger Bongos lokuta nzoka nde meme na bambongo banaye koloba nazalaki na bambongo na ngai bo nzoka nde bamasolo mpe ndenge ye kobimake akotelaka mwasi moko ya ivoirienne libala mwasi oyo nazalaka na bambongo na ye Roger Bongos asasi ye nde kosasa fiu ntango mwasi ya ivoirienne aye kocomprendre baje na ye babwaki ye na nganda lelo akoma kofutela mwa ndako moko boye nde sikoyo bakomi koespere kaka ke babeta escroquerie kaka na ndenge makambo ya kabila eza koleka boye baluka escroquerie moko bakobeta mpo ete baluka ndenge nini ya kobenda bakongole mbongo banginda mais peuple congolais mpe ase afungoli miso yango na bomoni ete ntango bautaki allemagne baza koya acomplicité na bababe masombo Roger Bongos bacompose histoire après na suka nango bomoni kaka ndenge bande ko cha ba deuxième bomoni bino moko odombo ndenge odombo voiture ne bebi alors to kosenga kaka na ba congolais mutu na mutacha 10 euros poto sunga odombo to kopesa ba numéro compte Roger Bongos vraiment valeur sila yozo mona mutu mobimba ke kozwa médaille ba décorer wapi ba ke ko décorer na Iran bande ko tabino moko bake kodekore na Iran musika ya ndenge wana ebongo muto badekore na Iran akoyela biso benza makambo nini ya balonga meme na Congo botela kaka bino moko badekore wapi na Iran
na Iran bandeko ba décorer Roger Bongos na Iran. Au lieu de ça, ba décorer qui est na Paris pour être balobi que meilleur journaliste à Congo, ou ils sont en Belgique, ils sont en Wapi. Non. Akatisi bibale sambo ti na Iran bandeko. O likambo ko peto yeba kate soki ezalaka cop ake kozwela kaka médaille yango kuna po lokola likambo cop lokola ba congolais baniataka na bango kuna na Iran te po bayeba vérité alobi kaka bona betaka cop na ami nanga moko zaka na Iran ake ti na Iran bake kosala soki cop yango ndeni no ba décorer Roger Bongos wapi o na Iran batu balembi nzoto yango na tozali koyebisa bino bandeko na poto de suite otimbeli batunde bakomi mitema mabe ekomi nde kanda na mitema nde ezali kosala bato me bandeko na ntango oyo nakotika nano papa Botamba tiela biso baimage toyoka nanu mwa quelques extraits ya maloba ya Sankara Dekuta ndenge nini Sankara azali koloba ba makambo na ndenge pe azali kotalisa bato mosusu ki meshe na bango na makambo ki kombata ezali pe ya ko rater vie na poto et comme ici bango méchant surtout bato bayaka la o bazwa te bandeko bolanda 140 kuta ndenge nini apesaki ya ye makanisi et bongo sima tozongela masolo na biso papa Botamba ba image s'il vous plaît batebele ba beta masolo ya kikongwango na makambo lelo abota même sous na poto akenda kinite emsu le temps biso to souffrir ya zakia bon temps biso ba Sankara to souffrir na Congo ngana kanela famille ya Mobutu biso souffrir be na Zaire na kanela famille au manifeste za na go telema moni amsusu bon mona ga Sankara te garçon moi mukuse est-ce que ezaki préfinga na suka mukuse emsu na agi mutu na zala mbinga mais conjoncture a payé frappa biso na Congo to meli miliki na 17h ozomona ke kobel moko tchekaka na tika boeba et tcheka moi couleur tala biso mto ebi souffrance biso mto galérer donc tant to galérer nga na beta famille mutu mote to landa pe mutu mote donc to tika na blague parce que yo mélanger les bateaux yo speaking nga makambo Congo be Zaïre par rapport à quoi parce que belé na minute autant biso daki na bakinto souffrir ba te belé ba riba na poto ay wana ba beta ba Japon wana ba lata danger na mboko lancement mais tango yo comme na era retraite na bango retraite pour l'heure de masco to la vérité era retraite na bango ba moni siko ni palin ni eloko ba santi bena te ba ngonde bataninga bana kanda makasi ya ki combattant o mona ba vrai combattant ko bana makanda makasi te mais bato ba raté vie na distraction ya poto ba ngona mutu bazana kanda makasi bali kutu négociation te Menzoga na makambo tout so talive César omoni même na ki combattant ba combattant pe fo baza na politique na bango na ki combattant eza na moment mo boy ba kotake na moment mo fo ba pema et na moment mo pe fo ba négocier et na moment mo pe fo ba solola mais so landi be omona ba vie wana kala na batu mso ba influencer batu o na batu mso ba koti ki combattant na loyenge omona bo est-ce que bogo négocier pe mso makambo te dégage mais wana eza nini ibsanga to me mamboka na dégage te to me mamboka pe na makamo même rébellion et na moment mo ba pe mara na moment même so ba senga pe moi c'est to mona ba table ronde to mona ba conférence nationale souveraine au moniteur biso to marché kala à l'époque conférence nationale souveraine bache papa Tshisekedi premier ministre ba longolier et wana bino au marché biso marché na kini marché au sarate ba garde civil ba bwakela biso ba maya moteza na mukongo ba poselongwa biso perda ba massa musuna ba marché et wana bango bana poto ba dami donc tika wokanza te oleki bato na souci mboka biso zaki déjà to souffra pe na ba Congo to tika na blague na ninga mabeti parce que dans l'histoire pe so landi bien mutabomine muto azati moni histoire so landi be titre ga film ngo ezaka grimace donc grimace nga na grimace yo o aza esprit te akimi donc to tika ba blague pampa na ninga mabeti
quand on parle de combattants netinga na combattant na combattre na nzala na combattre famille na biso yaki na rien lelo na bengisi batu na bapoto na combattre lelo na memi babasi na bapoto lelo batu nyonso na mema na poto bazuna ba mikanda ba sœur na nga basi nyonso bakoma na basi bakoma ba française mo utu autokende na primaire socialiste lelo auto voter dimanche. Vous comprenez donc quelque part c'est un vrai combattant. OK, vous sentir pena ki na kini wana to souffrir pena ya danger. Donc quand on parle de souffrance, donc biso ba souffrance mte beta biso. Donc le lot se retrouver na ba poto famille, c'est même pas 10 $, même pas 1 €. Mo se retrouver na courage, le lot combien. Biso peto na ba boule na tanga, nga na boule na bima docteur. Mais Minerval, so ba baniko benga na mutali boso bima na nchike za biso. Ya to kota balabala, gréco-romaine. To koti balabala to luki vinde to luki vina ninga misu makasi ndokite. Lelo yo speaking makambo ya Congo bi okane na ngapo na Congo. Nga na souffra na kanela nani. Nga gindeko. So biso basangale kuta kutu bobenga ba futo komo raisonner le roi batu. Bongo bino mutu to biso to benga ki batu. Bo ya na place na biso ba fute. Ti e koma na suko mona biso pe to changer stratégie. To kepa ba mumia ba combattant OK marche bo na suko yo oliate. Oye bo na suka la butu ba opesa ote. Magodi. Nzela mukuse dédicace l'équipe César anga de zolo baloba mutumso abimisa munduki mutumso wesh bodo bangsa bana bangsa batute parce que munduki toko bandola ksa munduki na internet te po muto alinga ba boma muto ya loba te na boma mutu na osate to tika ba grimace na internet so ngo boma mutu luka mutu webi ngo boma mutu to ebne ba boma batute so pa to ya to bandola na internet ole na internet poto kima peyo yo to sani. To sengi bino vraiment merci mingi na promotion oyo bo sali pour orchestre na bino. Bo la gisi vraiment ke bo na souci orchestre oyo parce que eza vraiment rare au mona ke batu musupe ba na ba difficulté o somba CD mais ba gravele bango ba CD bazo kabolela bango quelque part eza vraiment pib moko o lelo sali biso ke maleo ezu sous succès a kosakana te batu nyoso ndaku nini na ba boîte nini ezobina ngote. Grâce à Nine, grâce à ba PIB, o et sali que ba frère na biso ba combattant ba sali artiste na bango. Ba œuvre bo il faut bo sala ngo tout le temps parce que c'est le roman vraiment et là que c'est vraiment bo lingo boza na ngo na musique à Congo. De sali vraiment bien pour la publicité artiste. Donc esa publicité bo sali biso en tout cas to tika la jamais ko bossa na bino to senga pe na suite fenzoya bobo sanangote pardon initiative fo boza nango tout le temps bo graver les sous et belé pona grâce à bino yango ndomoni vraiment malewa bo robeta ko masolo te nzembo presse de la ville mais batu mususu mo apena ba bino batu mususu ko misankana na 1 € ba graver wapi onga bi bogena ba kota ba château rouge na ko pesa ba ko ba point de repère ba graver po 1 € mutazu CD quand même beaucoup bo so battre vraiment crise économique merci pena pona idée wana. Zale sel muto yo lelo na minito yo na zaka na poto mena uti kisasa na sombi ndako na kisasa na sombi voiture na parquer yango donc na fani na sa émission mais voiture za parquer na futa parking na Congo donc quelque part ban Angola merci grâce na bino pena na zumbongo na Angola yango monike na sali vraiment que na payer parler na ngai lelo na minito yo ndako ezali donc ban Angola en tout cas merci na remercier bino makasi na yo mona ke na musique vraiment mbongo ezali. Pour Congo na pe bonga, ezana on a président na ba ministre te, ezana pe biso tout ba peuple congolais.
donc biso tout aza na mwa 1 euro aza na mwa nini na ye to contribuer na ndenge ya reconstruction ya Congo nde ba Sénégalais basalaka ba Mali basalaka makambo nyonso ezala te donc touta na virus moko ya Japon ba virus moko ya ba dédicace ba virus moko oyo lelo ebebisa makambo ebele batebele baki na économie te ya omoni batebele lelo bana kanda makasi po to komo kende temps vers retraite batebele déjà baza na retraite parce qu'on a retraite wana siko totala siko ke awa palezate na kini palezate mais ozana kanda makasi pas question de négociation dégage. Donc là on a yebi vraiment combattant za muta maeli donc un politicien de toyebi kala politicien muta tangi sotali ba diplôme ne kututika mais so biso batu kuta biso tozu ba chance otanga mingi te to bando sala bino ba moral c'est que baby c'est que mukili penda et côté des autres. Bandeko babolingo bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka Sankara de Kunta ndenge nini auti koloba pe bandeko babolingo to koyebisa bino ete liti oyo ba kombata bango bazali koloba bazali kosala pona Congo ezali lisusu likambo pona liti ya Congo te ekomi nde ki motema mabe bakomi siko koavize bato oyo bayebi ete baye na poto baresurvivre na bango bakomi kaka komona bakokosa likambo moko na kombo na yo aleka zwi groupe ya 5-6 personnes bakei oyo biso bakombata toye komenase muto po alobaki malamu mpona Kabila ekomi nango kaka systeme ya ndenge ya bakuluna me bachange yango kaka mwa forme me na poto sikoyo batu mingi oyo bazali kosala bango mabe lelo ezali kaka bato oyo basi baganye mwa vi na bango me ekomi siko kopesa bato oyo bazwi vi te motema kanda yango nde bakomi kolandela tala moto lokola Badive les grands prêtres les Samson congolais botala kaka bino moko ndenge nini bozwi ya Badive epesi bato mosusu mutema likunia bake kokota kinsoki na ndenge ya CC pona koibeta masolo yango na ndenge nini oyo bakombata Badive alambi biloko na ye bato wana mitema likunia bazwi zelo bake basopi na kati Badive alobi peke na kotia bino contre mire mais contre mire ya pamba te na kotia pe bino contre mire ya makonza ndenge ba journaliste ya radio Zoomel mil ba tia bino contre mire ya radio contre mire ya makonza bande ko ba bolingo oyebi na koyebisa bino eloko moko ki motema mabe otozo comprendre te alors na koloba lisusu wana ezalaki mpona bandeko mibali mpona bandeko basi eza na bandeko basi mosusu awa bamikomisi mpe bakombata contre bamusicien congolais mpona nini mpo ete na bozoba na bango ntango bamusicien na babande koya awa bamitikaki bababi bango sikoyo lokola bamusicien wana balia bango bambongo ntango mosusu mpe ndenge kaka mibali mpe bazala na lokuta no na kobala obobo makambo yango esimba te basi sikoyo bakoma mpe na kanda wana bamikomisa bamama combattante mpona koatake bamusicienne donc bato baza na bakanda na bango ndenge nini baza kolandela makambo oyo bandeko kokamwa tokei sikoyo mpe kuna na Angleterre epai ya soi-disant bakombata bandeko bango mpe bandeko neti koloka bomonaka ndenge nini basalaka baanosa waya bopesa bambongo mpona makambo ya dongo
kaka ekanga oyo ekanga journaliste soki soit disant journaliste muyibi oyo ekanga bomonaka bino moko ndenge nini ekanga za kolekisa ba image bango na Sankara muyibi mususu Sankara muninga na ye ya muyibi ndenge nini bazali kolekisa ba image Sankara babengaka soki Didier baza kolekisa baza koloba ete tokomi sikoyo na gemena gemena ndenge ezali wana tobeti biloko ya moto biloko ya moto ndenge tobeti yango bato bapalangani toyebisi bapopulation bokima te topusani mosusu topusani mwa moke tokomi no kote ya libenge ntango tokomi na libenge résistance ezalaki tobeti eloko moko ya moto bato wana bapalangani tobomi 17 ale sikoyo ndenge ezali wana toyeki na aéroport ya mbandaka bandeko baza kosala émission baza koloba baza kokosa baseka te bakongole na tango wana bandeko tala bambongo ba diaspora bandeko opesa baza kopesa bambongo nzoka nde ezalaki nango makambo ya lokuta na ba telefone bango moko bandeko kosala komona mutu moko basi bayokani oka mutu moko azobenga ngai colonel soki muzangila ngai colonel muzangila nazo koloba ete nalingi kokende kobunda mpona mboka siko na kosala ndenge nini pe contribution nango ekozala ndenge nini ba makambo kaka ya lokuta me ndenge kaka balobaka lokuta yaka mbangu vérité yaka malembe pe komi lelo tosuki wapi lelo komaka komona kolanda ba émission mosusu mutu mosusu aza koreketa bi bambongo na ngai one bongaki ata natindela mama na ngai na mboka nake kopesa yango na makambo ya dongo ba makambo ya lokuta bato tala sikoyo lokola nini kaka bato oyo banani baekanga oyo bamiyibi oyo basalaki likopa ya kolia bakongole mbongo tala misu makasi baza te na soni te lelo mpe baza koya lisusu mpo koloba ete bakongole basala bacotisation mpo ete balobi balingi bakende lisusu kobunda bandeko epuis mpo mona kaka bazali mpe bato ya lokuta mpe basila soni lokola bapaster bandimi balobi bon lokola bato badecevoir biso to banda kokende kopesa na biso bambongo na église bango misu na bango ekomi lisusu kuna o paster boye bapesaki dimanche passé mbongo ebele pesa bandeko boyokaka te soni te oyebi liboso ya kamera ozokoloba ete paster boye bapesaki mbongo ebele bandimi bapesaki mbongo bandimi eske na baage oyo ya bino bokoki koyoka soni te mbongo oyo bakongole baza kopesa na volonté na bango na makambo balingi yo okomi kotiela yango misu ekanga mokrekese boyoka te soni bokosaki bato na makambo ya dongo eloko moko esalami te sikoyo bokomi kotia su misu na bambongo ya paster ti bakomi na ide ke yo na ifo toluka bapaster wana tosangana na bango mpo nini kuna bambongo ezokota ya tro bandeko nakotika papa botamba tiela biso babilili tolanda comédie ya bato oyo vraiment ezali pasi pe mawa baimage s'il vous plaît bakokopimela boto visa awa te mpona kino bakombata baleka na télévision balobaka wana eza faux et afo tokanalize place bambongo na biso oyo eza awa na kati ya Angleterre place eza kofanda na ozonga ngo bien nalobi namoni paster nga na bomba ko bakombo te mpona omemeta na télévision tukala nani pardon nani komoni nani kosi alobi aza na besoin 1,500,000 toyebi valeur nango tomonaki ebele bapaster balekaki babimi na télévision mpona kosoutenir ye bongo soki mpona awa tokomisa nefiske 10 livres apamba poko tokozwa bata ebele yake tokomisa 10 livres je crois que bato nyonso bali awa tona même type ya raisonnement ke toye awa mpona toyeba tokomisa mbongo londres tolobi tokomisa mbongo tokanisa ngo mpo totia mpona tosoutenir vie Tshisekedi wana eyebani ndenge wana alors bato bafandisi bandeko na biso ebele lobi namonaki boni aleka na édition na ye esalanga meme mawa mokolo ezalaki ya nkosi basi bazali kobenga tellement na ndenge ya kosakana te même bambongo lokuta ya solo me bazalaki kobenga kaka mais lobi il y avait au moins 5 personnes oyo babengaki mais na kati na bango mwasi abimayika moko et puis mwasi apose bango question alobi parmi bastar na biso oyo bazalaka awa mpo na nini tozoyoka bango te omoni bato bakangi bato na kati ya bandako na bango baza awa te bapasero bakangi bato na ndako balewa te maps mon cousin maps akanga bato nani fukala akanga bato na ministère ya komba bakanga bato eza baplace oyo bino bapaster bokoki bonégocier mambo te ona na oloba mpona chrétien te fanda na télévision tofanda na émission toloba kombo na ye tokodénonce tokobanga motu moko te basi babomi bato esili ofito na bato na déjà population
mais naza komona na télévision na église surtout oya pasteur Kosi asalaki cotisation pour la likambo etali télévision na ye chaîne na ye na kati église na ye batu ba cotisaki mbongo ce dimanche passé na moni batu baza cotiser 500 livres dans enveloppe. Voilà. Baza cotiser 500 livres, 1000 livres dans enveloppe. En total, mbongo surtout parce que c'est dimanche où les gars qui asalaki à peu près 10 000 livres na journée moko. Et batu bakoyako complété au etikalaki dimanche prochain. Au ezoya. Ya lobby. Alors, ngai na yebite batata to vendre toza quand même mibali. Toluka moyen surtout tant tozo kutana samedi autre kutana motonyo surtout ali awa aluka ne fils que 50 livres to banda ko cotiser mbongo ne fils que 50 so ko tia plus mais ngala okumba 50 livres na ngai pour la makambo etali ya Congo. Depuis cotisation commission moko kutana ko bamona avec Kosi a libéré masolo oyo commission moko pe fa kutana parce que écoutez alors bien la vidéo ezali awa. Donc, merci au Raïla Romba. Vidéo Zali. Donc, merci au Raïla Romba. Bandeko babolingo bino moko bowiti komona pe kotala ndenge nini batata minene boye bazali kolandela meme mbongo ya bapaster baza kosala musala na bango mbongo eza kokota mpona baprogramme na bango ya lingomba bango bakomi kokende kotiela bango ikotiela yango misu ndeko wana ekomi kindoki te wana tomonaka bato mosusu ya mokili okomona ta mosusu aza kotia misu na mbongo ya grand frère na ye problème eza te oza kotia ta mosusu misu na mbongo ya bapara na yo problème eza te mais bokomi kotia misu meme na mbongo ya bapaster ya bandimi oyo baza kotia na baeglise bino bokomi kolandela yango mais bozangi kindoki te ntango toyebisaka bino bandeko bato oyo bazali bato ya botutu nzambe asasundoli bango yango na bomoni bakomi kotelengana na poto bakomi meme kolanda bambongo ya mabonza oyo bato bazali kopesa bapaster mais c'est grave okomona kaka bato bozo kotala bango balati bacostume okanisi mibali ya malonga mais loko te zéro soko omoni moto akomi kotia meme misu na mbongo ya mabonza c'est grave. C'est grave bandeko. O ezali kokamwa. Bandeko. Nako talisa bino lisusu eloko moko. Nalakisa bino modèle bato bazali koloba ete. Ah tozali kosala lead pona Congo, tozali kosala lead pona Congo. Mais bazali kobosa na ete. Bango moko ndenge bazali wana. Il fallait basala lead même na makambo ezali na banzoto na bango. Ba problème ezali ya bango moko personnel il fallait nan basala lit na yango basa ko koka ko sala lit na yango te mais balobi basala lit pona Congo problème ezali nini bandeko ezali na mwana mobali moko na banzi boyebiye azali ka gelongi pe kaka compliqué makambo na nyoso ezali compliqué mwana mobali wana bandeko na ye bagate na kati na munoko na ye soki biloko nini ezalaka kuna soka za koloba bandeko. On dirait l'olemo eza ko empêcher minu et c'est la mouvement. On dirait minu pe eza ko
bloquer le lemu et ça le mouvement. Donc on dirait naibakate ou bien azana le lemu munene na kati ou bien azali na kingodi omone soko tam so fungoli munoko moi musuni moko rouge salanete et kitabo et salanete na côté ya gauche babenga ngo kingodi yango na mitulaka kingodi na ye ou bien le lemu ou bien nini eza munene ou bien ndenge nini bandeko soka za koloba on dirait ça na babiloko na munoko Chirondo jola trop ça bon pour ma kambongo kongo trop ça trop pende boy mais boy ba on chirondo bandeko na ça ko mituna labi avant de pe na poto est-ce que koko mona docteur te ba ite soke zali défaut ba koko sala une opération pour mutu akoki ko zala boyete bandeko ata kutu monstre mungongo ya monstre bimanga boyete ozo mona kaka ke mutu moko zolo banaba ndenge moko ya ba parasite mungongo wana bandeko yango te bandeko tango mosusu batu bakoloba ite mais papa Roger makambo nini azali koloba na kosenga na papa Botamba tiela biso nanu mwana mobali wana bandeko boyoka kaka ndenge alobaka bandeko kokamwa na forme yango ya elongi nzamba pesa ye bandeko nzambe limbisanga me naza koloba ndenge kaka forme na ezali na ndenge makanisien donc makambo nyonso tu kaka ya bango mabe kaka bango kaka nde bayibi kokanela batu kaka bango kotinda batu po bakende kobeta batu bandeko basala ba problème ebele bandeko on est tala nanu situation munoko ne soki bakosala opération soki ndenge nini mais rien soka za koloba makambo za koloba bandeko on dirait le lemu mino za ko empêcher le lemu esala mouvement le lemu pesa ko sala lete matela minu kingodi kuna pesa sala lete ah non azana problème sérieux bandeko Papa Botamba, tia biso ba image, boyo kabino moko bandeko, boyo kaka ndenge babiloko, et ça la vibration na kati ya munoko na ye bandeko, to ye bagate, abomba ka nini na kati na munoko. Et loko nini ba peshaka ye po ete makambo za kolobo, soka za kolobo ndira za kolia fufu wa moto bandeko. Papa Botamba, tia biso ba image, to landa nanu, e bongo sima, to zongela masolo na biso. Na bolingo toza na ngo pona Congo so toza na bolingo ya Congo te nde tovanda mais eloko wana naza kosenga lisusu parce que bamanifestation boye esalemi à plusieurs reprises baréunion ya boye tozalaka na eloko tobengaka sisiuke na mboko toyebi kaka ke sisiuke ti lelo ekoma faible ekufa kaka de même tête ici nde baboma yango mpona baconfusion ya olata bagalon eloko mpe nde boza kosala boye eza bien mais naza komona message moko ezaka toujours ya IDPS Tshisekedi n'est plus le candidat de l'IDPS Tshisekedi est le leader de tous les Congolais wana tolongola eloko wana dede batu kaka ndenge nani kaza dia utu koloba ake batu oyo baza koboma communauté bao baza kotelemela communauté kaka biso na minute oyo baréunion boye faye toyeba ndenge nini akosala plan B eza baréunion teke tovandaka mpona Tshisekedi deja aza candidat aza deja batutu bayebi. Mais plan B, une caisse sur qui mon amour à Sakan na biso. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et là, il faut déplacer biso, tout ça l'année à moi. Tout ça, il y a un baïbe mandouki. Oh, asali mandouki boy. À côté, c'est mandouki. Bon, biso. Sauf que pour se sous-estimer, boy, bah, que rôle oyo besoin de jouer dans Mboka oyo. Pe na période oyo, et ça ma casse auto jouer. Pe bandeni à reprendre la responsabilité. ezali teke makamuto ki ne midi à 14h toyeba ndenge nini ya prendre ma responsabilité pour sauver le Congo parce que le Congo de demain on nous avait dit la fois dernière que c'est pour nous les jeunes on est venu papa on est venu de père maintenant devenu de père tout ça na bana o bazali ba jeune o to boti bango ti lelo le Congo de demain c'est pour vous les jeunes jeune wana ngana kumuna soka pembe jeune ngweza jeunesse ne soto le kanika na ba merde ya bozala réfugié quelque part
tant nazo oyoka ke mboka na biso to oka ke za riche nanu kutu na melata miliki ofele ya Congo. C'est ça qui m'énerve. Alors bote ka no ko vendre ça biso to solo la gaboye. Voyez la biso discours mususu. Viens tu sais que dit a déjà côté politique. Biso nde to vendre il faut toi na ba réunion moko stratégique. Qu'est-ce que nous pouvons faire après ba désordre sur tout ce que vous les gars. Et là on dit to côté ça. Merci. Naza ofenga pe na baninga nyonso to alumbe lumbe. Toza na réunion moko oh il faut mutu nyonso tout pour to monique force na biso zo dimne c'est parce que ngana za mutaboy ngana za mutaboy toza no Congo liboso tous les bande ko nyonso tout ya lumbe lumbe na bia moté motete ya lumbe lumbe bandeko babolingo bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka oyo ezali ba defo moko ke ebongi malamu atala nanu situation ya nzoto na ye avant ya koluka nanu kolandela makambo ya Congo oyo ezali makambo ya 8000 km ata kutana na badokter tango mosusu mpe koki kozala opération parce que moto akoki banda koloba boye te ata kutu balobi ete yende muta lingi Congo yango mingi koleka yende lingi po mais il fallait nano atala ba makambo ya munoko na ye bandeko munoko eza na biloko ebele na kati bandeko oyebi pe na kati ya munoko soki mine leki munene esalaka pe ba empêchement malobe bima malamu soki pe lolemo eleki munene esalaka pe ke ba empêchement po ete malobe bima malamu soki pe kingodi eleki munene esalaka pe ndenge wana alors sikoyo ye moko mwana mobali ifo mituna na kati na babiloko totangi eloko nini ezali kosala ke ye na kati ya munoko maloba na ye ekoka kobima bien te bandeko ezali pasi pe mawa vraiment tozali koyeba te bato oyo baza na baproblème bango moko lie nanu bazwa solution ya baproblème na bango baza kotala nanu makambo ya Congo alors que soki totali na Congo kuna malgré balokuta na bino bakonzi ya Congo baza kosala po ete makambo mingi oyo toza komona lelo bino bosalaki yango te mpe lelo oyo bandeko bato mingi lelo bazoya na badistraction mpo na nini po ete ntango bazalaki na Congo bazalaki kolia bazalaki komela na tango ya Mobutu wana tu ezalaki ok lokola na tango ya Mobutu tango Tshisekedi abandaki kobundisa Mobutu bato wana lokola babandaki kolia bien Tshisekedi azoya na poto bazokipe ekutu te lelo oyo lokola barate nyonso tu bakomi koluka nani yango oyo akofungolela bango nzela bazonga na Congo bandeko bino bozokanisa ete Congo yango ekomi kaka passoire kaka ke mutu nyonso alingi bandeko nazali koloba il faut tosala attention ntango mosusu bato bazali koloba ete Joseph Kabila alingi asilisa mboka na biso balingi baboma biso bandeko nazali koyebisa bino ya solo bokanga date ya lelo bomoni bato oyo botala kaka modele ya lutte na bango ndenge ozwaka kotambolela bolanda kaka badésordre oyo baza nango bolanda kaka ndenge mwa batribalisme oyo eza kolekaleka bandeko soki ata lelo balobi Tshisekedi mboka yango oyo bapesi ye nayebisi bino ke Tshisekedi yango mpe akozala na baproblème akotravaille bien te mpo na nini parce que Tshisekedi azwi baengagement presque partout epai ya Kengo azwi epai ya Kamera azwi epai ya bacombattant azwi alors soki lelo Tshisekedi azwi bokonzi bino bokanisi bacombattant ya poto ntango mosusu bacombattant wana lelo baza koloba ete ata soki ezala Tshisekedi akutani na Kamere ezala akutani na Tshisekedi problème eza te makambo ya politique ntango mosusu na ndenge ya mayele na bango mabe balobi bon toluka kaka moyen parce que tout chemin mène à Rome toluka kaka moyen moko tovanda nanu kalme totala soki likambo yango ekosima na ndenge akutani na bakamere alors soki par exemple Tshisekedi azwi bokonzi tozali sikoyo komituna est-ce que bacombattant oyo bakokende kobimisa vrai face na bango te mpo baloba ete tolingi Kamere te tolingi Kengo te bomituna po ete babiloko bino bozosala bato mingi bazosala yango na loyenge mais il faut boyebaka bamasolo oyo elekaka na cc
ntango mosusu toza koloba ete tala leloko oyo Tshisekedi asali Tshisekedi pas malin akoki mpe kosala eloko po autilize kengo na kamera soki bazwi bokonzi abimiseli bango sikoyo misisa mapeka abimiseli bango maseke eza baje moko eza koleka wana me tokoyeba kaka soki nani azali kokosa nani bandeko ba bolingo yo wana tozali koloba pasi ya poto ekomisa biso na baniveau moko teke tobanda kosala makambo mosusu oyo ke bato ntango bazali komona bamonaka biso bato tina te bandeko oyebi ke bato mingi na poto na mawa bato mingi ndeko soki orate vi na poto balobaka ke retard eza te na vie okoki mpe kokende na nzela ya losambo osengi na nzambe nzambe akoluka moye ndenge nini akofungolela o porte mingi bazali kokanisa ete atokende kaka na ndenge kikombatant un jour soki Tshisekedi azwi bokonzi tokozwa pare ya musuni nani ayebi soki soki Tshisekedi mpe azwi bokonzi lelo pare no musuni ezali yo yebi bamakambo nini mpe Tshisekedi aza kosala na kuliso bino boyebi te oke kozala mpe soki lelo bapesi pouvoir yango akotala kutu ata bino te kaka bino nde bato ya liboso bokobimisela ye susu maseke mpo boloba nini toza kokombattre Tshisekedi bino boyebi politiki malamu te boza kosala bamakambo oyo boza koyeba ntina na yango te bandeko bato mosusu balingi kotika baninga na bango na kimia te moninga ye na poto awa alingi na ye kosala bamakambo na ndenge ya kimia afungolisi mwa boutique na ye aza kotekisa ba DVD banini kokende koderange bato wana tala neti likambo ya soni tolobaka na bino mpe tolobi tala boza nde mayele mingi te bino boza kozwa ba DVD boza kosala bakopi boza kobimisa yango mpona kopesapesa bato kokabola me ezali pibu mobimba bozali kosala bomoni ndenge Sankara alobi yango Sankara asengi kutu bosala yango lisusu ekozala bien bandeko ba bolingo sans plus tarder na kosenga na bino bolanda lisusu Sankara Bekuta ndenge yalobi pona likambo oyo na pib oyo basaleli Werason bazali kosenga kutu ese multiplier lisusu ba kombata babimi bazoba bangoto bobo bandeko ngai moko tangu bazali kosala likambo na lobi me bato baza mayele te bayebi teke bazosala promotion mobimba pona Werason baza kotinda lisusu bato bailinga Werason tangu yo ozosala bongo ozopesa mutu gratuit akende na ndako na obokanisi ke bokosala Werason pass tango moto wana kokenda kare oki miziki me botindi elinga lisusu Werason makasi yango boza bato moko boza mayele mingi te boza mayele mingi te yango na tango mokili eza kotala bino makambo mosusu bosalaka mokili eza koseka ba image s'il vous plaît papa Botamba Congo number 1. Merci bien. bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini ba makambo mosusu bato mosusu bazali komibenga soi-disant ba combattant bazali kosala ezali pasi pe mawa yango na tozali koloba ete il faut bayeba ko identifier bato oyo bazali kosala vrai lit po ete ezali na bato mosusu bazali kosala nde ba désordre
yango na tozali komona ete na moyen ya koyeba lisusu te banani bazali ba vrai combattant na banani bazali bato oyo bazali kaka lokola bakuluna ezali pasi pe mawa mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti koyoka pe bouti kolanda na banzi ete papa Roger a éclaircir nyonso pe outi koloba nyonso mais eloko tozali koyebisa na bino ete il faut boyeba yango bandeko babolingo elingi koloba te soko rate vi na poto soki ozwi chance oyo kanisaki te ke un jour okoki kozwa elingi koloba te ke okoma combattant obanda kofinga président Joseph Kabila obanda kofinga bakonzi ya Congo obanda kokangela meme bandeko na yo mitif lokola ntango mosusu oyaka na poto kala oza na vie ya malonga te bato oyo bazali bakongole oyo bazali koya na nsima ozali komona makambo na bango ezali koavance okomi jalousie motema mabe ndeko bongola motema na vie retard ezalaka te bato mosusu bagania vie na bango pe na age ya 50 ans omoni kaka étoile epeli wana kaka vie ya quartier na biso angindi okomona pe bamosusu pe na age ya 60 ans nge étoile epeli vie eza na retard te mosusu pe epesamela yeke depuis abotama tina ndenge aza kokende vi kitoko mbote eza mpe na bamosusu mpe azalaka na vi ya malamu ekomi mpe na moma moko dodokolo aza komona lisusu clair te vi ekomi mobulu akomi kotambola na lipapa ti bapasi ere moko mpe lisusu ale mwa sourire ye vi ezongi kaka bongo donc elingi koloba teke bandeko soki lelo okomi na poto awa omoni ete obandi kokende na bompaka eke ozwi eloko te kanda wana sikoyo obanda kotiela yango bakongole te lelo soki natali ndenge bakongole mosusu baswadiza bacombattant kokende ti na butiki ya bato mosusu bazali kotekisa babiloko na bango komona moto mosusu azali kotekisa basede na ye oyo toye kokanga basede ya jibe toye kokanga basede ya oyo me ndeko wana boyebi malamu abimisaki kameme mbongo na ye mpo azongisa bénéfice bino sikoyo ntango boye koloba ateka te me bopesa ye kameme mbongo ezali na valeur ya basede oyo asombaki na bénéfice mpo ete ateka wana te bomoni teke babiloko bozali kosala ekomi nde motema mabe ekomi nde motema likundu bato mobimbo komona oyo tokei mpo to empêche likambo bobandeko komona mwana mobali aza kobima na libanda na bapoti na misu soi-disant combattant abimi ake komenase mutu na bapoti na misu bandeko okomona mosusu mpe aza koloba bandeko tala kaka na basonge ya mbanga kote ya monoko masebi mpenza ya pembe etelemi vraiment bakongole baza koyokisa bato soni bacombattant oyo babikolo ebele bazali koseka biso mpo na bango lelo ekomi kaka mutu soki avandi alamuki ale mwa ngungi moko kaka esui bopasi ya poto kaka ale nakomi combattant mpe omoni akomi kolobaloba bato yango mpe soki otali bande bazali marke na bamarke bacombattant na boyokaka mpo ete mingi bayebaka te ntango tolobaka ete biso toaprochaka bango tango basalaka baevenema na bango maroka mosusu oyo bamarche bani toaprochaka bango tokomaka ti pembe na bango bandeko bamisusu ndenge bazali ya bakategori na bakategori ya minoko solo bazali ya solo ya samapeka bazali ya oyo mpe ozali kozwa kotala elongi bomoni mpenzake moto asukoli te na bapoti na misu bazali oyo mpe omoni te soki atelemi penepene na leo solo ebimi bazali bandeko kaka mibali te na basi mpe okomona penzake bazali ya bakategori na bakategori oyo bazoyokisa bakongole soni ya na poto mpe bazali koloba nini ke bango nde baliberatere ya Congo na makambo bozali na yango boye situation kutu ya bino moko bozali kokende kozwela yango solution te ezali pasi mpe mawa mpo na bino
ezali pasi mpe mawa yango na tozali koloba ete il faut boyeba yango ndenge ezali wana Joseph Kabila azali président oyo asi a convaincre bakongolais nyonso tokopesa ye maboko à 100%. Lelo yo soki omoni baopposant congolais mosusu bakomi oyo tokosala boye ezali nini mpo na nini mpo ete mpo bamoni Joseph Kabila esali bango soni lelo bango mpe batelemi bakomi soki biso tozwi tokosala boye tokosala eske liboso bopasaka na yango liboso kutu bobandaki kolobela yango ezali pasi mpe mawa bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zoumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zoumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.